Même si on a peu de pourcentage, mais l'essentiel est de réussir. Oh. Le moment très dur, on a perdu non seulement l'argent, mais aussi les temps. Oh. Bote papa. En tout cas, là au mingi au lobezate, ça d'abord c'est un mingi parce que moi n'inga na zana poudre. Et moi n'ai a joué examen. Na école Massamba, na la tête philo. À 58%. Mais constamment, on sali que le lengue ba examen ba résultat ba na kobima. Et ça de lengue oyo ya kala to le lengue obisoto mona le lote. Kala izaka ba journaux tout ça le comme na ngoma ba téléphone et tout ça. Mais vu le retard d'abord il y a publication et salemi. Moni le lengue même ministre Martin n'a critiqué qui marambo ndenge ba correction salema mais biso to lobi que esengeli ba responsable to ba ministère na biso et PSP tout ça ba bilo au moins bon ba sur responsabilité exactement pour faire des enfants des cadeaux oh que non azo mérité na elo remonter mais bo pesika kapo parce que a plaire to baye manenge bazolo balelo fachi merci tout ça mais c'est pas fachi que nemuto a sa diplôme c'est pas fachi nemuto a sa pourcentage c'est pas fachi nemuto que na autant sa bana batangi na gratuité te balobaki gratuité mais bana bafuti banini ba fiche banini alors makambo eza ebele ya ko réparer na mboka na biso Congo. Na oloba na bana oh non muto zui examen d'état OK pesa président de la République merci par rapport à quoi il a contribué en ligne olo pesa non na ba parents na yo mais yo zo benga non ce n'est même pas ça ngana eko pona o critiquer fachite
naye mpona critiquer ministère ya PSPT mais tolingi ete makambo etalama na bon nini du forme bana mpe ntango bazwi mpe baexamen d'état yango ya bien bake mpe na bauniversité basisi mpe bauniversité bazwi mpe misala oyo eza kobakisaka chômage oyo tusa banini bana bakokende basisi bauniversité mais ekomi na bango bakovanda so na bandako mais ce n'est pas ça et puis éducation ya bana yango eza lisusu mpena ndenge ezaleli te tala bootomona makambo bapornographique oyo esalamaka donc mpona kolakisa ete donc toza na bana te oyo vraiment lelo boye tokobetela toloke bana oyo basisi baexamen d'état bazwi mpena ke non bapasaki mpena bateste na bango mpena normal donc yango wana oyo biso koloba il y a un retard pour la province avant capitale. Est-ce que c'est malade? Non. Moi j'ai compris que bana na ville à Kinshasa bana ebele bazwaki na bango te. Yango wana tamsu balingaki tamsu balinga babongisa tout ça babongisa bana école tout ça banini. Yango publication et au salama. Et salama na nous te depuis RDC banda. OK no ba publication et bana toujours na capitale. Ne bani après beaucoup qui na ba province. Mais tout au bolingi na mino ka pour satisfaire batu. Pour va bête la mutu maboko. Mais non, ce n'est même pas ça. Oza ko pesa eloko la mwana o atrishaka na ndako, mwana o atrishaka na kelasi parents moboti malamu. Alinga mwana na ya doubler. Teke non mwana oke a passer na ba faux bulletin, tout ça la banini ka biloko wana nyonso to. Toko ntima yango te. Tolingi éducation ya bana ezala malamu, bana batanga kelasi ya bien. Bake na ba université pe bazwa misala. Donc c'est un peu ça aussi. Malobananga ya suka ezali étonnant enseignement esengeli vraiment esalema pena lolenge oyo esengeli eza te kaka parce que biso totangi bakelasi tozalaki vraiment wana tobosaki mais lelo omona bana bakotaka susu maki te mpo ayebi ke ata akoti ne maki ata akoti te akozwa na ye mais biso mpe maki ya biso ezalaki mpena tozokobose mais ya bango sikoyo maki ya tour oyo mais bino mo bomoni déjà pornographique ya bana kelasi alors ce sous vous permettre sous ba maki wana et non bon mona bana o bazo sepela na ba moto tout ça banini ba accident passer par là par il faut quand même liberté pour expression zala moi na peut-être azui examen d'état ta mususu aye kotalela examen yeyo kutele na lemba mais avant na ngaba il faut avoir quand même moto non pour que neti na ndako na esengwa na nyoso tout mais lelo comme que non o zui moto bo ka accident moto salma po ani ba policier balingi balanda bana batu po bakanga bango buku na kokima wana bu mwana accident sami donc il faut sécuriser ba bien ko sécuriser mboka ko sécuriser pe population oyo ya binombo pesi bango ba résultat oyo ya malamu c'est un peu ça na oluka pe o zata mwana ngai a manifester pe esengo na ye azata na un moment ya dire comme ça, heureuse d'avoir obtenu mon diplôme. Je remercie le bon Dieu et je remercie aussi à notre président et à mes parents et à mon école aussi. J'ai obtenu 56. Massamba Lumete. Joyce Kinata Misha. Bonjour. Banini pour l'examen d'état on est au commune la Bimisi Kinshasa aux capitale na sima et puis ndenge banda kozilisa bino wana banda kosentir ndenge na banda kosentir bien nini parce que to banda privilégié ka capitale pourquoi banda privilégié capitale Congo ezaka capitale te Kinshasa te Congo ezaka partout tout comme bako banda ailleurs tout comme bako banda parce que nous c'est ça Congo. Les problèmes sont que les bandits dans la province, tous les bandits nous sommes au Congo parce que nous sommes au Congo. Et on est dans ce sens là, nous sommes bien. Mais est-ce que l'examen d'état est fini? Dans l'école, comment l'école a biso na option, tous en assis option, na option on a je suis biso non so. Mais là option nous sommes des bana va meke au katana. Ba meko katana. Nous avons 59%. Institut Laurent Désiré Kabila.
ministre Sengani. Tout souhaite ça me sera bien. Ça me sera bien malgré Covid, malgré côté monsieur Simba tema courage kaka abunda kaka et Simba. Appelle à CPL. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toque na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau de produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Elton Store.